Nathalie on a 2 temps. Nathalie on d'abord na œil prophétique étant que prophète et puis Nathalie on a œil physique. Okay. Na œil prophétique, tant Nathalie image Joanna, c'est notre sœur. Azan de Gonabiso n'a pas de problème avec lui, mais tolingi kaka kotali sa nekoke mbala sima kosala te. Kosala pe bongo te. Awa yango pesala ke ba voisin ba combattre biso ka pona ba prophétie yango. Nzamba lobaka na monoko nanga oyo. Et je pense que dans la taka aboui. Na pesa message Nzamba yebisanga ke liwe zotambola na ba comédien après mama Chako ezana ba comédien ba kokufa ba kolandana et puis na lobaki baza bana mibali. Ndeko nyonso ba okende kuna ezala ngo mai na mokongo libata. Tali émission na tali na misu ya molimo. J'ai compris que la sœur Azaki Naposa Atalisa Nabatuke, non, c'est une prophétesse puissante au Congo. D'abord, toloba vérité, orgueil de se manifesta qui premièrement. Je dis que Ndeko Azaki d'abord na certitude que Nzambe ne mutalobe la qui. C'est ça ce qu'on appelle l'ignorance. Na kati ya message ya prophétesse tangu azoloba na landi vidéo ana malamu. Alobi boy Nzambe ozela ki moma oeko kisama afin que yo se manifester. Donc cela veut dire bandeko nyonso o basamela pour na pasteur Guy Mario bazaki ne lokote y compris évangéliste et à bon marché azaki ne lokote. Donc Nzamba bandozela yem servante ya Nzambe. D'abord un signe ya orgueil. Parce que à sa commune à Souka, oh libote était déjà point na vie na ye. Banenga bache point. Ya weba publication partout ya kufa ya mwana na moto. Mais Nzambe yo lobi oh na banenga kozela bokoma na moment oh pour que Nzambe na telemana ya kwa jure. Na Psaume chapitre 1 verset 17. Je pense que ba image ezali. Oh, so tangi na Psaume chapitre 1 verset nango esuka kaka na 6. Mais ya kei ti na 17. La vie et la mort est au pouvoir à la lame. Et l'Éternel dit encore dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 1er 17 à 18, c'est l'Éternel qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Caméra kuna mona image comme si que caméraman azali na posa qui m'a défi wana azong sabité te cha caméra boyo kangai et abani ko répéter et le même nom noko yende ko yemoko. Donc ça veut dire la sœur encore bah exactement que Satan n'a pas séduire non. D'abord les signes de l'orgueil et se manifesta qui na prière na yi. D'abord pour bon de la pona mutu droit de mettre la caméra. Bon ngai na condamné yé vraiment te mais na koyebisa ye mbala sima na télévision sur le monde des esprits et ça monde dans ça la blague parce que tant où y est à tellement qui déjà à tout ça la ange de Dieu et le diable. Le diable bien que non et que oyo aza déjà mutu oyo akende. Ba Nzambe ba que on que musali ya Nzambe abetelo kwa bongo et a Christa qui même wana c'est auto benga la bassesse na domaine spiritualité. Puis une prophétesse ou bien un prophète aza mutu oyo aval lobana no likambu et sengeli Nzamba pesa ye auto benga ka confirmation de la certitude de cette vision. Yango monaki Moïse a ebisa Nzambe na kokende boité et sengeli pesa ngeli loko eza concret Nzamba abi oza ani na bina na nzete Nzamba se boaka communion nyoka abi moni oyo eza signe yango e confirmer que yo za mosali nanga et puis okutana nanga Moïse aboyi habité kaka nzete apamba pesa nga deuxième signe de ba pesa deuxième signe ezaki le boko et comme maladie ya mapa. Vous comprenez? C'est là maintenant Moïse avait la certitude que akutana na Nzambe et devant Pharaon a défié qui Pharaon. Azokende. Et puis ndenge papa Guy Mario azana mabele mususu pa zolanda lisusu. Kala mingi te bo mona okufa. Ah, mususu akufa susu. Oh, mususu azokufa lisusu. Tozala na na sanzete après kadi yombo na yebisa onini mususu akufa mwana mobile et puis nde tozabe mususu akufa baza mwana mobile na mwana mwasi. Nzambe a permetaka parfois biloko moko comme la biso pas talisa biso ke yeka azan Nzambe akabola la gloire na mututé. Pourtant ou alekaki dia na média soki papa Guy Mario abikaki loku mengezo n'est pas prophétesse pas ngalo ba non bomoni na défia ki Nzambe Nzamba sa asali yango mona ba média presque belé lingaki eloba sirié yango mona Nzamba boyaki culte de la personnalité. C'est raison pour laquelle Nzamba habite moi na ngana lingio mingi
na simbiso ka handika. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Oetali, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème nuance et qualité nayo, binga biso. Les belés beaucoup de l'émission de partout n'a pas suivi nos mots. Mbote, balamia c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission a bien une réponse à nos questions. Yande kola. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Les belés beaucoup de la biso n'a pas suivi nos mots. Merci na confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci Mingi, na sponsor na Biso Jésus-Christ. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue et puis réalisation na Moni Bongo Dinich Mosolo. Na assistance paye à Eli Bako Salam Sala qui toko. Nzambe apambola bino. Bande ko banandi tomoni actualité ya Guy Mario. Guy Mario na Biso lisusu te akendaki. Bako somela e cercueil à $2500. Bako somela e libula à $2500. Papa Chaka Kongo yope papa na biso et sengala ki na 5000 wana ou bapeli to 6000 wana o someta libula 800 o tikeli ata famille libota tiki bana tiki na mwasi ah bandeko na ngai to sala ka dépense to ba nengi parce que kokuna mutu na suka nango famille sengeli balia bana batanga kelasi. Actualité lelo ezali bongo to na actualité ya maman Jeannette oyo balobi ete a gafaki na verset moko to mona ki pe lo lenga kena kota la Guy Mario nenga samela ke Guy Mario akufi na ebité pona nga na moni ngoza problème te parce que nzambe nda simi bomo ya batu nzambe nda décidera sur la vie d'une personne. Bande ko balandi lelo peut-être le phénomène ya ba PD to moni ba PD ba komi belé ba prophète ba komi ba PD to le baki yango l'autre fois na pasteur Emmanuel kasi lelo to yena mutu oyo akenaka plus spirituel a ko expliquer biso inconvénient nango. Bande ko balandi to zabongo na prophète Ezekiel papa na peso mbote Mbote DG Chic Moukadi nzamba pambola bato batuninga balobi prophète Ezekiel akimi mutu na yo ba panzaki biso wa na ba commentaire pe batunaki yo okimaki biso vraiment na kimité et ça kaka moi ba concentration je pense que vous avez toujours en contact chez biso zanda kuna biso chez biso toyaka zanda kuna biso vraiment na kimité to zawana voilà. Comment ils sont là le sambo ya moto bana mission lelo. Zambe to pesio merci. Muto pamba lokolanga osali biso ngolu ya kokuta na lisu na bana na yo. Famille mobimba o ba telemi bazota la biso ba vandi. Pambola mama pambola papa, pambola équipe technique ya chaîne Oyo na kombo na Yesu to bondeli bongo pe pambola muto a ko partager na sambele tant que prophète. Amen. Amen. Bande ko balandi na ina beta sete na likamoko chez biso télévision. Ezali chaîne commerciale et puis chrétien biso awa tozwaka paria mutute parce que beaucoup tout na papa chic kasi maman Jeannette ale garana chez biso télévision biso ezali musana na biso ezali actualité tokobeta cete to lobela yango toza contre maman Jeannette te kasi sengeli to lobela parce que eza actualité bande ko balandi bon na émission yo tisuka parce que beaucoup za eyano na mitona bobenga kinga papa chic sengeli yo pour ça l'émission moto na nzambe to moni maman Jeannette asambelaki Lelo créé ba buzz
Ninge il y a eu l'autre fois ningo le baki au sec maman Chako lelo maman Jeannette a mal pris ba le biété après si prophétie oyo topé a tchenzamba na preuve nzamba bwakisiye yo kolobanini. Merci beaucoup DG Chic Zambé Apambola Bino pour la question oyo bo poser biso. Image Joana Natala Kiango Nathalie Yango nga Nathalie Yango na 2 temps. Nathalie d'abord na œil prophétique étant que prophète et puis Nathalie on a œil physique. Okay. Na œil prophétique tant Nathalie image Joana c'est notre sœur. Azan de Gonabiso n'a pas de problème avec lui mais tolingi kaka kotali sande koke mbala sima kosala te kosala pe bongo te. Pourquoi na Nathalie ça parce que il est kaki na média asali défi na média batu nyonso bayoki bana nzambe oyo balingaka ye bayokaki et puis je suis sûr ezana batu oyo basala ki ba partage na ba défi que musakoli na biso asakoli nzamba okokisa voilà et na suka ya résultat ndika ebetami mais azaye mo répéter to malaki wale ça pe akendaki wale ça pas samelaki albaki ete nzambe akosala gimaru yakobika kasi yango nazoloba wale ça nzamba décevoir bango baombale bazwi bandika ça veut dire baombale bazwi bandika parce que eloko non na liboso esengeli batala na aide spirituel na aide spirituel eza nini na aide spirituel il y a eu une prophétie ya on lobaka ba prophète na biso Congo tozalaka collectivité il y a une prophétie o elobama pona ba artiste et comédien nyos. Okay. Je pense que tous les cas na chez biso awa yango pesa la ke ba voisin ba combattre biso ka pona ba prophétie yango nzamba lobaka na monoko nanga oyo et je pense que na lataka ka boyi na pesa message nzamba yebisanga ke liwe zotambola na ba comédien après maman Chako eza na ba comédien ba kokufa ba kolandana et puis na lobaki baza bana mibali Guy Mario d'abord Kadiombo akufi tant Kadiombo akufi toyaka to salaka émission et puis to belelaka na ba comédien ba sala nini baya et puis to sambela pona bango to salaka je pense que libanda et puis tango yo tunanga na lobake nzamba talisinga après Kadiombo eza la comédien mususu ye pazo kufa kala mingi te azape mwana mobali wana ezali œil prophétique sikoyo tangu ndeko Guy Mario a commis malade. Je pense que Brad m'a tourné une question un jour. Abi prophète, tout le monde a Guy Mario Aza malade. Est-ce qu'on ne peut pas aller prier pour lui? N'est-ce que c'est trop tard? Bandeko nyonso ba okende kuna ezala ngo mai na mokongo libata. Eza mai na mokongo libata parce que likambo ya ba comédien, kokufa ya ba comédien, eza parti o salamaki parce qu'en fait ba comédien ya Congo awa ba na posa ba légaliser succès na bango na ba nigérien. Il a fallu maintenant ba parti et salama. Et puis ezala ba comédien oyo ba ancien comédien. Ba o bazala na kata liste ya ba ancien bato basali théâtre awa. Ba sala ba parti na DS moko aza kota fleuve. O esengeli ke bazwa otobengaka monopole ya succès o ya film ya nigérien zali nango afin que ba ramener film cinéma congolaise na kata monde entier. Raison pour laquelle bozomo na cinéma congolaise et comme lelo ezotala mama kasi et puis na kata monde entier na tous les 4 coins du monde entier cinéma congolaise ezotala ma. Il y a eu des parts, il y a eu des alliances o salama na DS wana azana mudi koto ya fleuve. Na pesa ki message wana. Sikoyo ba comédie bazoko koya kana mitambo eza ba comédien oyo ba sali succès puis ba bouger kin bangwana ni to ba nozala kana ba problème ya baliwa prophétie ezala ki bongo j'ai dit à Brad il y a pas la chance mais tant on a moni bandeko bakei bazali ko pesa masakoli d'abord lisakoli ya ndeko na biso uti kotanga kombo tant on a tali na lobi ndeko yo il faut somba makayabu ya Mungu voilà nani prophétesse tant sali défi wana tant sali défi wana na yoka ki pasi nabi miso molimo etesinga papa Guy Mario okende mais iloko ya sali et puis atie vie chrétienne na en danger c'est un grand risque donc il faut azelaka ba retomber à ba défi wa salaki et puis tangu eloko wana eko salama na tali émission na tali na miso ya molimo j'ai compris que la sœur azaki na posa Atalisa Nabatuke, non, c'est une prophétesse puissante au Congo. D'abord, toloba vérité, orgueil de se manifesta qui premièrement. Prophétesse Jeannette Asala Moussane Malamu, ba respecter le monde entier. Et tout le monde a une mabete. Et nous avons été ceux qui a prophétisé qui à côté,
tout le monde peut belé tout le monde papa na biso kabunjo ale ça sambela bi corona bo baluka na mabele na poto et kosi là papa kabunjo ale ça ko ça mam super simbate tout le monde appelle on a biso évangéliste Roger Baka après ça ba prophétie que mutukinganya ko sala bo ekokisa mate siko bino nyonso na bosuka ka ye vraiment donc problème ezaboué omoni na makamba kibonzambe nous les chrétiens tolingaka mingi ko luka nzambe na kati ya profondeur te raison pour laquelle tu as un problème oyo faut ba que non il y a plusieurs voix prophétiques tu as une voix audible tu as une voix oyo to bengaka voix sentimentale et puis tu as une écoute donc la voix audible écoute et puis la voix sentimentale et puis la voix du cœur. Il y a plus ou moins 4 voix. Si quand un prophète a télémi a défié loko, il faut ayeba azali convaincu dans quelle voix. Est-ce que voix audible? Est-ce que voix du cœur? Parce que na kati na biso voix du cœur et lobaka trop. Parce que voix du cœur eza oyo et lobaka na C par rapport na voix sentimentale. Pour voix sentimentale ne lobaka trop, yango ezalaka na pensée. Mais voix du cœur et lobaka mais et lobaka na C. Est-ce que bandeko bazaki poussé par la voix du cœur ou bien la voix audible? Parce que tant que au télémi liboso yaka au défier et puis au tien vie na yo chrétien en risque que boye. Cela veut dire que ndeko azalaki d'abord na certitude que nzambe ne mutalobe la qui. C'est ça ce qu'on appelle l'ignorance. Na kati ya message ya prophétesse tangu azoloba na landi vidéo wana malamu. Alobi boye nzambe ozela ki moment o ekokisama afin que yo se manifester. Donc cela veut dire bandeko nyonso o basamble pour na pasteur Guy Mario bazali ne lokote y compris évangéliste ya beau marché azali ne lokote. Donc nzamba bando c'est la yem servante ya nzambe. D'abord un signe ya orgueil. Deuxièmement, tango azoko répéter ba passage biblique. Alobe lokomoko na Psaume chapitre 1 verset 17. Je pense que ba image ezali. Or, so tangi na Psaume chapitre 1 Psaume chapitre 1 verset na ngoe kaka na 6. Mais ya kei ti na 17. Donc ngaka ndika. Otanga Psaume chapitre 1 verset suka ya verset ya Psaume chapitre 1 et suka na 6. Mais ya memi so tina 17. Vous allez ba kwa monoko moto na nzambe ko pe ko bosana. Moneta tatonaki mbalebele tango ko sambela à tâtonner, Seigneur, est-ce que azabe motote la prière, omoni papa, tout ça basali en Zambie. Tant que lobi que osa prophétesse. D'abord une prophétesse ou bien un prophète, azali voix en Zambie, azali canal en Zambie, azali avant abima même na média et Seigneur ayoka ainsi du le Seigneur. Pourtant on de nzambe ozela ki moment oyo pour être yo se manifester à travers Moussali na yo. Ça veut dire qu'elle avait la certitude que c'est maintenant le temps où Seigneur Nzamba tal sana mokilike azali envoyé ya Nzambe. Et raison pour laquelle ayebisa ki na deko caméra kuna mona image comme si que caméraman azali na posa ki ma défi wana azong sabite te cha caméra. Boyo kangai et abandi ko répéter et le bab na mnoko ya ndeko yemoko. Donc ça veut dire que non la scène on encore ba et ça que Satan n'aime ta séduire non. D'abord, les signes de l'orgueil et se manifesta qui n'a prière naïe. D'abord, pour bon de la pona moutou, tu n'as pas le droit de mettre la caméra. Même moi, quand vous avez singa qui semble la pona naïe, zamba bi singa te ya kufa naïe. Et puis ceux qui na linga na za pousser na kende pa naïe, na linga na linga kutu te ke ba cha caméra. Na linga na boya caméra. Po na ke semble la pona moutou, na cha caméra pona nini. Donc, et ça d'abord signe ya orgueil. Donc ndeko abetaki ndika même évangéliste a bon marché so abondela ipona yi azupe solution te yepe abetaki ndika yeloko moko batu baye baratezani Dieu est souverain. On ne peut jamais obliger Dieu. Zambe soki osalité ngana ko mela pe migji o mela migji o te nzambe so osalité ngana kende ko lala ndumba o no lala ndumba po nzambe ba oblige ka ite. Dieu n'est pas notre petit ami ou bien notre camarade. On va nous obliger. Combien de bateaux babel la caille? Combien de chrétiens va s'embêter la caille? Donc, non. Voilà qu'on dit. Manque ya mate. Ndekwazala qui na foi mais foi et zanga onction. Parce que bato musu bazaka na ba foi mais ba foi na bongo zanga onction. Tout le monde a ba prophétie bima. Oh ba congolais ba diaspora tout. Bosonga na Congo, bosonga boye comme ba esclave. Lelo oh na vaccin ya poto, na vaccin ya kin. Opo na vaccin ni. Faut maintenant pour na vaccin ya poto. Mais tala ya kin ndenge bato bazo dai. Ba beto vaccin be pas maladie musu c'est ni le bimi. Bato koma me ko banga.
Vous comprenez? Oh, te ba Congolais nyonso bozonga na kini. Ici ba Congolais nyonso bozonga na kini parce que bazaki na coupe na bango. Oui, et ça prophétie et ça bandeko balataki basaki omona alati sac à telemi ainsi dit le Seigneur papa 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 abimisi prophétie et à la fin oh te boko ma esclave tozeli datango ba comme esclave te bandeko ba de la biso na ba papa yo yebi makambu ndenge c'est pas ça qui nde ba telemela ngai ba telemela nga ba bi ke soki o meki ko commencer catenaire ko betama mais lelo na na sécurité pourquoi na tambo na sécurité à cause ya makambo ngo menacé donc so batikele ngata alingaka la mukana ye alingaka la mukana so batikele ngata mama chako alingaka se kwa na ye mais batu batelemela ngai communauté congolaise nyonso batelemela kinga yango ngapela lokola bino botelemeli nga OK na tiki na ngapi nanga mais ce que lisu munini la prophétesse Jeannette Asali na nyonso yo bon yo condamné côté ni ngai na condamné ye vraiment te mais na koyebisa ye mbala sima akeba na télévision sur le monde des esprits et ça monde dans ça la blague parce que tant où est à télémaki déjà à tout ça la défi il y avait des anges de Dieu et il y avait aussi des anges du diable ange diable qui très bien que non eko oyo aza déjà mutu oyo aza kende ba ange nzambe ba que neko aza mutu sengeli akende mais tant ba moni que mosali ya nzambe abetelo kwa bongo et a Tristan qui même sona c'est la bassesse dans le domaine de la spiritualité. Vous comprenez comment tu peux faire des grands défis au Lobakeno, ce qui a bon humanité, n'a zongeli via kala. Et puis, elo mo bando bang sanga, soka ka mekara au Lobakeno, ce qui a bon été, ça veut dire témoignage n'a nyo son lobeza lokuta. Wana penenge za la mama na scandale dans le monde médiatique. Pour mutu nyo salanda ba témoignage ndeko prophétesse. Vous comprenez? Je n'ai rien contre lui, mais na koyebisa ye. Aza musali ya Nzambe, mais akeba koyoka mingi la voix du cœur parce qu'aujourd'hui il y a trop de prophétesses au bayoka mingi la voix du cœur ayoki moi gressonnement to benga chair de poule aleki na TV oh na oki molimo nzambe amen 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 non parce que tous les gressonnements au toyoka awa na kati ingolo bateke présence nzambe ezali parce que na kati na biso to la kana lumière moko za 7 couleurs za lumière ya arc-en-ciel ba benga ngolo aura aura wana eza lokola lampe de signalisation dès que kutani na démon dès que kutali na esprit mauvais et ko bouger yo ce que bouger yo oyoka suka mutu sanini et telemi et ngolo bateke nzamba da pembe na yo non il y a peut-être un démon parce que le loba prophétesse mal enseigné ba prophète mal enseigné dès que yoka ma grissonnement te na ki présence nzambe nzamba za abani ko loba biloba loba et na suka akomi o chanzamba ba tukuta za ina ino sa yebi maramna ote so salite nga na sa nini nako pengwa nanga vous comprenez donc na osenga na bango base à la prudence batika kosala makambo selon voix du cœur basambelaka et puis une prophétesse ou bien un prophète aza mutu oyo aval lobana no likambo esengeli nzamba pesa ye otobengaka confirmation de la certitude de cette vision yango monaki Moïse ayebisa nzambe na kokende boité esengeli pesa ngeli loko eza concret nzamba abi oza ani na bina na nzete nzamba se boaka communion nyoka abi omoni oyo eza signe yango e confirmer que yo za mosali nanga et puis okutana nanga Moïse aboyi habite quand c'était à Pamba, pesanga deuxième signe. De ba PC deuxième signe, ezaki le boko et comme maladie à mapa. Vous comprenez? C'est là maintenant Moïse avait la certitude que akutani na Nzambe et devant Pharaon a défié qui Pharaon. Tout le monde a dit oui, c'est pas ça qui. Mais le loi prophétesse tellement que au moins le loi mbria bon ba code ya ba western, ba monogramme, ba nit mbria bango mutu. Donc donc tunyo se bazo féliciter bango. Oh, soka yo za prophète, batu ba acclamaka yo. Batu ba sepelaka na yo, attention. Tu es déjà tout près de la séduction. Un véritable prophète, c'est ba finga kayo. Nde ba finga biso Ézéchiel na ba commentaire. Oui, c'est vrai signe que tu es un prophète de Dieu. Oh prophète ka ba acclamer ba se plaindre yo. Non, yango moni ndike betami. Mais Moto Nzambe l'autre fois na yamba kinganga oyo alba ki était Guy Mario aleka ki nanzela na bango bazwa ki chance na ye ba ki était Guy Mario kokufa. Otaki Michel le ka na sur télévision. Mais au moins quelque part pe diable alinga simisa la prophétesse se touche. Parce que na qui moko ya nganga oyo a assumé alobi biso mto sali Guy Mario bongo po a respecter ki ba condition na biso te otala ki vidéo ile kaki awa auta ki quit ayaki awa ngona j'étais surpris ya remonter ça mama bongo to lekisa na média boyoka ki ndenga lobaki moni quelque part te diable nga exposé moko ya bino prophétesse vraiment yangwana pene sali biso soni makasi engolo bateke soki moko na biso azwindika
que Zamba azana bisote vraiment ngana osenga pena bolimbis na corps de Christ nyonso obazaki a choqué na acte wana azamutu hein azamutu azaser azana maina makila je pense que dorénavant ça sous ba sortie médiatique ya ba sentiment bongote a luka pena bonde la nzambe pona likambo ya ndeko wana ndenge ngangana lobi oui moi je confirme ça parce que nzamba lobela ki biso déjà que ba sacrifice ba victime ba comédie ba victime ya ba sacrifice et plutôt ba sacrifice occulte donc so ngangana loba ki bongo oui wana penza toza d'accord parce que alobe loko parce que azana monde wana mona ki bango alobe loko puis ngape tomba esanga ke no bonde la pona ye po bata poto pe ba bengenga ba tia pe paquet en jeu te zoabo ezo temps au kende cha carburant ngala bi pas question na okende te nzamba yebisinga ke azo kende et puis ndenge papa Guimard azana mabele mususu pa zo landa lisusu kala mingi te bo mona okufa mususu akufa susu mususu azo kufa lisusu to sala na sans été après ka diombo na yebisa onini mususu akufa mona mobile et puis nde toza be mususu akufa ba mona mobile na mona mwasi ba comédien de ekolanda bazo kende kala mingi te des comédiens mais tant ngana leki na lobi ke Guimard yo ana risque nzamba tesinga zo kende to moni prophétesse akeya lobi ke non a chevi na en danger et puis na zo indika ndeko azu indika po kufa wana elongwa esenge to kende na mbudi na posa ba comédien o azata comédien moko azo représenter bango ata sope azapel moko ya représenter mais ka mutu moko alobi ke je prends la charge ya ko représenter ba comédien toke na ye na mbudi tokene na mbudi sope senga na ba caméra y a pas un problème tokene na mbudi to sala prière to ko arrêter sirène wana azana fleuve to ko arrêter ye afin que abebi sa partie yo ba ancien comédien ti le pe bazakaka na monde théâtral o ba sala partie na sirène wana pour ba s'égaliser na succès entre série nigérienne na série congolaise. Donc c'est ça. Donc le problème ezali wana ezali likambo ya congolité et puis ezali likambo ya nationalité congolaise. Ba artiste comédien ba ça la fierté ya nation. Le quoi ba ça fierté ya nation tangu bango bakende ko représenter ba tanga ekomba mututé mais ba tanga ki congolité ne so communauté ne so congolais da comédien. Ozana makila ya congolais dès que zo exercer na territoire congolais ce que esprit nous a faible ozala sacrifier na partie entre des soit na ba ancien comédien yango ba comédien nyonso ba lesbienne yango moni ba comédien nyonso parce que eza déjà ba loi ba pesa bango pour bo se légaliser na ba nigérien et sengeli bo côté to benga ka bisexualité et puis homosexualité nde ba kotisi eloko wana omoni ba comédien ba komba lesbienne omoni ba congolais ba comédienne ya basi ba tambola na vie moko ya bundumba donc vie moko donc ya mabe ya donc vie penda ya impudicité ba komi omona mobile bazobima totala ba image bolandango ndenge panzana comédien azobima et puis comédienne nous azobima donc ezako de lo wa robomba te donc ezali ba ordre ba pesa bango yango moni lelo cinéma congolaise et mati makasi. So tali bien tala na ba année ba 2001 2002 2003 tala cinéma congolaise na biso so tali bien tant YouTube bandi tala même na ba 2008 2000 donc 2009 2008 bon mona ke cinéma congolaise na biso bandi pena ko tala mapena mingi mais lelo mona cinéma congolais ba boaki un jour mona 1 million de vies un jour 100 000 vies to me tala mama kasi ezali ba parti oyo ba sala kina DS wana donc yango mone sengeli ba homosexualité ba bisexualité et sala kati ya ba comédien parce que bazo futa auto bengaka ba retomber et puis bazo respecter ba loi oyo ba pesa bango na kati ya parti ba sala kina DS na sirène na fleuve mais moto la nzambe pona kaya ndiko na biso la prophétesse oyo na respectaka mingi maman Jeannette au pas de partenaire na biso chez biso télévision conseil ni kopesa ye na nyonso komelier ou encourager to kusala nini akula na biso na ngonga. Donc conseil nga na pesa ye ezaka ke bon biso so lingi mingi même biso to la nape ba émission ya ndeko conseil na pesa ye d'abord eloko ya lobaki wana kia koma mupagano akoma mupagano te atika na ye asenga kaka nzambe bolimbisi nandimi ye mo lobaki yango eza mo passe la sous émission pa lobaki osala sous émission te na vidéo wana a se repentir asenga nzambe bolimbisi po alekisa yango na média et deuxièmement a continuer musala na ye akangaka matoyi esili donc musala ya nzambe nde bongo moni nzambe a permetaka parfois
biloko moko comme la biso pas talisa biso ke yeka azanzambe akabolaka gloire na mutute pourtant ou alekaki dia na média soki papa ki Mario abikaki lokumenge zonge pas prophétesse pas ngalo ba ke non bomoni na défia ki nzambe nzamba ça asali yango mona ba média presque belé lingaki eloba sérieux yango mona nzamba boya ki culte de la personnalité c'est raison pour laquelle nzamba habite moi na ngana lingio mingi na simbiso ka ndika. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. La Italie, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nios Italie site nayo, Benga Biso. Les belés beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.